Hello everyone, welcome back to my channel Cooking with Emma. Bonjour, bonsoir partout dans le monde. Biscuits bolandakanga nzamba lola apambola bino. Lelo tu na recette na biso ya malangwa. Lelo to sala malangwa ya kotumba na fo. O to liango na makemba. Donc to na assaisonnement na to na matungulu mibale, to na kid magie ya crevette, to na 5 mbuma ail. Nous avons 3 tangaouis ici na kataki. Nous avons assaisonnement ya céleri to tia mukie. Nous avons assaisonnement ya nandos, ils ont mungwa na kati, ils ont moi pilipili. Donc utiliser mungwa te parce que assaisonnement ya kid ils ont mungwa. Sauce européenne ya nandos ils ont mungwa. Donc voilà, yango wana to utiliser mungwa te. Citron na biso yango to kosokolela mbisi na biso. Donc to débimisa ko depuis na butu et décongeler. Voilà bomoni et décongeler. Vous mettez décongeler bande ko to lamba bilo ba glace te. Nyonso euti na congélateur ta. Et boti mai donc na tika kango lemba. Yango to kokata sachet na biso. To ke nous sokola malangwa na biso. Voilà, à suivre. Voilà, donc c'est un bis na biso. On to cha kib magie na biso la crevette. On utilise le céleri lambo. C'est comme un bouquet. C'est un bis de biso et côte assaisonnement donc on va seulement quelques minutes. Voilà. On va toujours râper dans la wis de biso. Voilà, bon, il faut tout ce qu'on dit na biso saisonner quota assaisonnement. Donc après tout on tombe après.
voilà. Ah, tokati makemba na biso. Makemba biso to saisonnement on assaisonnement oyo. Eza tangawizi na ail. Donc to utiliser comme pied. Tout ça na mungwa. Donc voilà. Utaka maluta mukie kaka donc. Un spoon oyo. Mungo pifo utaka mungo mukie. Voilà. Après ça, tu as le local, il y a ma kemba na biso, à suivre. Voilà, awa malamwa na biso ebeli ebimi na four, donc voilà omoni teli voyez baloba ebeli kitoko saisonnement pe koti kitoko siko tozo setsa pimesa na biso, donc à suivre. Now my fish is ready, donc voilà bomoni malamwa na biso ndenge ebimi kitoko makasi. Donc merci na baye nyonso obolandinga pe na obolandaka nga. Nzamba lola apambola bino. Bozanga te bo s'abonner, bo commenter donc biloko ebimi kitoko makasi nde kana baka biso tokolia na nzoto bino kolia na molimo, donc à suivre.